Ponami oyo kimbangiste nini ya leki. Jusque là ba kimbangiste mi balé. Soki kasi comme mokiri pona ba kimbangiste voter moto mais logique ya lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangani azalaka jamais corruptible a influence aka batote opo moto anazali kimbangisi na pesa e liste alobi baninga nanga mingi naza pe na ba réaction na mokili balobi ete bango kutu batiaki eliki epa ya papa Simon Kimbangu kiangani a recommandaki bango lokuta papa Simon Kimbangu kiangani n'a recommandé personne aucun kimbangiste wana ezali politique papa wana bino bengaka mbote monzila alobi lisusu boye kimbangiste ata moko te aleki lokuta mibale balekaki papa alingaka corruption te Denis Kadima naza kotinda yo batu boye otia bango baleka opesa bango bavoi bongo les autres oyo baza bakimbangiste te baza bana ya papa te jalousie moko haineuse donc jalousie avec haine nana tindaka yo kene kosala en tout cas bolim sanga bandeko balandi nana tindaka yo kene kosala paroisse ya Vitry ya 26 akotelaka caméra na maman Christine et so kaka une semaine ka bosambeli be paroisse ambe kufi yo kene kosala 26 oloba nanga bongo yo ngai koteka ngate ngai za nanga oin de Dieu nazaki na mission batindanga na yemo papa Simon Mokenga nzambe aloba nanga bo tozongi pe kaka na mission ya bakimongiste mission ya yo ngai na kimongiste na se atango. Est-ce que cette mission elle est conditionnée par quelque chose? La mission d'un kimongiste n'est pas été au pessibiso ba détail wala mais elle est conditionnée na eloko moko négatif ou positif? Si bilo kwa ngona ngosolo bati. Yo kimbangiste au postulé siko yo lingi papa a recommandé yo aujourd'hui papa a triché. Atinda Denis Kadima triché lengai pona ba kimbangiste bazwa. Bolingo mibeko misala. Tricherie kozala te. Nze monyoso monaka wana banko fanfare tango pe bavandi balobi bon ba tenu na biso otola ta to tenu na biso ba musicien to bongola yango to bongisa yango ezala sikoyo boye différence e monana bato basalaka honneur o ba betaka batamburu wana bango to tia bango balata boye bango mo baza ko s'arranger ezali bango ete ko ekanga ndenge wana mobeko ya lingomba bango fanfare to te dire bango rigueur te que eza mobeko ya lingomba na bibe bango moko tozana na posa to yoka mission ya kimbangiste na se atango ya linini kola kisa na mokili mobimba ete papa Simon Kimbangu kianga ni nzambe yona kaka papa Simon Kimbangu to tambola na sembo nyonso ba baba baloko na biso tango yikoki biso sikoyo to mipesa Tama kamunisa bolingo mipengo isa tango ikoki. Amenta kubanje abonisa mokili. Tango wana ezalike malobanyo papa alobaki ezoko koka. 100 ans ekobota makambo ebele. Nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Merci beaucoup. On est ensemble, papa. Maman Fallon. Merci, Maman Fallon. Menga Makimba. Menga Makimba. Émission. Tu le bel maman Mouil. Tu le bel maman Mouil. Merci beaucoup. Voilà. Nakatia. Résence Banakone. Voilà, c'est le responsable. Le secrétaire général. Ouais. Il y a association des arrêtés et relégués. Voilà, famille des dons Farikia, famille des arrêtés, des relégués Kimbangis, c'est le secrétaire général.
tout en train de diriger les travaux. D'accord, c'est dans ces beaux bâtiments qui va nous servir de cadre pour notre émission d'aujourd'hui avec Papa Apo Salimba. C'est parti. Merci. na nzela emenga makimbangu television moko ya baisika oyo okaka kopanza sango mosusu te bobele sango ya tata Simoni Kimbangu kiangani pamba te yende azali mokonzi ya milimo na biso yende tozali kotalela wapi esika azwaki biso na kati na libulu wapi esika akomisi biso pe esika azali komema biso tika ete kimia tata nzambe nkulu pe tata moni mosutu ezala na bino bisika nyonso bozwi libaku ya koyamba biso okati ya bandako na biso pona koyona bandako na bino pona koyoka sango ya tata mokonzi ya bule pe ya kosala esengo kokabola yango elongo na biso ya kosabone ya kopanza sango pamba te ezali sango oyo ekobikisa sango oyo ekolongola mingi kitenzi ya mwindo na miso sango oyo ekomema éclaircissement na kati ya mitema ya bana bato pe kopesa kimia nde yango wana totonisa mine esengo solo bongo ya kozala awa mboka ya bule na kamba Yerusalemi ya sika esika wapi kimia mokili mobimba solo bongo ekoutaka pe na cadre kitoko bwali komona na ndako ya ba relégué kimbangiste fareki bana nkole ndenge to yebi biso no saboke biete lolenge kani bango bakangama elongo na mabota lelo oyo esika ya kitoko boye wapi pa bakoyaka akokomelaka ndenge to kotatsaka na bino kaka butu moyete etinda mimo susu te bobele ya kotonga nkamba omokolo mwa lelo nazali solo bongo na esengo ya koyambela bino lisusu pamba te tango tokwaka mboka ya bule mpona kopesa tata Kimbangu maboko tokotikalaka indifférente na sango moko to mibale ya mokolo mwa lelo nde na yango na kati na plateau ya menga Kimbangu télévision na momesano tozali elongo na papa conseiller en charge ya communication et médias na kati ya cabinet tata mokonzi ya bule moko ya bapandi sango moko ya ba communicateur moko ya bapesi maboko na kati ya papa Simoni Kimbangu kiangani papa Apo Salimba mbote na bino mbote mama falo boni boza malamu na kamba tosalaka kitoko titalaka ka paysage tala beauté ya mboka tala mopepe ndenge eza kotindika kitoko makasi totikaki bino na début ya année na début ya année tango ebandaki tozalaki na kamba na fête na biso ya bapandi sango totikaki bino awa toyebi susu toye komona bino toyebi papa Apo eza sûr papa Apo alobaka na ye solo po alobaki ete naza awa 3 mois tala boye tozongi mpona mobembo mpe mbela ya makasi oyo tata moni mosanto apesaki na bana ye nyonso na ntina ya ntinsani oyo ezali kosalema mokolo ya le 20 na date ya le 21 na Congo Brazzaville wapi epai tozali kokende tokokata na nzela ya pepa mandombe Brazzaville pe kokende kuna na kunzulu pamba te tokokoma po ezali mosala na biso kuna tokoki na basango ya kitoko ete tozali koassiste na récolte na yebi te soki ezali 40e phase bao bapesa meli makuma nde bakosiki biso na bokebi nyonso mais ezali message oyo topesi na ba ye internet oyo bayambi biso mokolo mwa lelo bamoni papa Apo na plateau bakoka koyeba ete mobembo ya menga Kimbangu télévision ezali solo bongo molai papa Apo nakoya na biso tokoya tokute na ba musicien babimi omboka Kinshasa ezali vive na biso ya masolo te kasi loko ezaki détail tomoyi na nzela miso emoni te kopanza sango totikali pe indifférente tokutana ba musicien babimi bakei omboka Kinshasa nkambe etikali papa Apo azaki na kati na délégation te exactement nini soko talisa biso na mokuse po eza actualité nga na tikali nazali awa ndenge nalobaki na émission eti koleka mama Falon bato bamesana mpe bakomesana à ma qualité à conseiller en charge de communication et médias, dans le cabinet à chef spirituel, puis représentant légal de l'église Kimbangis, mais ça, n'est pas comme mon excellence Mende Omalanga. Presque hebdomadaire, chaque semaine, qu'on pèse toujours des informations pour na base à jour dans l'actualité où ils ont un RDC. Ndenge Mogope. Na église Kimbangis na mokumbo bapesi ngai na yemoko mokonza bule bato bamesana babana komona mingi to bana kozalaka na yo bakomesana na ngai
pour bazoa vraies informations ou soit vraies informations pour le côté les Kimmingi. Ndengo lobby, musicien. Il s'agit bien sûr des musiciens de la fanfare Kimbangiste, en sigle Faki. Et le Tozali, vendredi 19 janvier 2024, Bimi, musicien à Faki Nkamba, Bazo Kende Bongo, Kinshasa. Pour Nami Loulou, il y a Kafu et Kozala lobby, na stade de Martyrs. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, Oyo Bakino, Bamesena Gobenga Fachi Béton, pourquoi pas Banaya RDC Mobimba, le Bindi a prêté serment à stade des Martyrs. Le Kola Bisso, to collaborer avec le pouvoir en place. Moto nyonso Oyo akozala na destiné à Mboka Oyo Tambusa Mboka Oyo, ce qui a comme les bonga wana, Bisso to sera na opposition te, to traiter na ye, to collaborer na ye. Les Andengwana Mobeko ya Lingomba na biso précepte liboso tout ça l'état a sengaki a pesaki invitation na Bakimbangi to zala baike na mokolo yango fanfare na biso pe ezangate pambate partout bisika biso oya bande ko tambola na campagne na ye abane ko senga fanfare esungaye etia maboko et agrémenté ba beta po ambiance ezala yango moni fanfare ya fanfare Kimbangi se permettait. Il y a un camp à Nouvelle-Jérusalem et qui se joindre na baninga oyo ya Faki kuna Kinshasa na précisé pour na COP était Faki Matalipe ezako kende ezana nzela Faki Boma ezako kende Faki Chela ezako kende Faki Mwanda ezako kende ce qui na bosani pete Faki Mbanzango ngupe ezakuna. Donc pour Toulou et Komata, Makala Marotika dans le stade des Martyrs, le 20 janvier 2024, Yangonomoni, Fanfare et Kei, Basangana, Nabaninga, Nabango Basakuna na Kinshasa, donc à tout casser. Dengue papa Moutambazala Goloba. Papa Bakufa. Bakozala kuna, meke. Papa Pessi Bagonzela, donc c'est mobilisé Bakiti. Naba Kimbangi, c'était Nyon sur la ville province de Kinshasa. Bakozala kuna en uniforme. Mais papa, pour. Webi ezali reboot na biso pole to bomba na biso te to lo ba vérité te lo mo continue na litoyi to bimisa mo to e bandenge ni to ko talisa pe na bayi mokili to ko na ba réseaux sociaux partout et belé ya bato ba mokili ba ko bokela ba Kimbangi se mabanga na ndenge mokonzi mboka azongi na ebonga na ye mingi ba ko condamner biso te ke mboka Kongo ndenge komi boye na ngoka oyo ezali pona ba Kimbangiste na ndenge bango ba juger ke saleli ya mabe ya Fachi Béton ndenge biso bakino to benga kaye sikoyo en tant que bino Kimbangiste 5 ans ya papa ezakuna moko bangi ya teta musuba ko menacer bana papa na lolengi wana po otali na ba video ya liyo bato bakoloba na bandenge nyonso bakobuka église Kimbangiste bino de boche biso situation oyo il fallait pas boy côté wana position papa po kokoloba ni na likambo bakokondene biso na likambo nini mapona mezala ki selon choix ya moto na moto, selon volonté ya moto na moto. Yé moko kolo lingomba. Sa divinité papa Simon Kimbangi Kiangani. Na mboule le kaki. Tote na il a cela 2 ans sur na bosanité. Alobaka polé, ndenge yo lobaka. Polé. Polé le été Denis Kadima. Biso ba Kimbangiste to poniye. Azala wana a représenter biso comme candidat de l'église Kimbangiste na présidence to na présidium il y a mission électorale nationale indépendante. Vrai ou faux papa Denis Kadima za Kimbangiste papa Simon Kimbangi na lobby Kimbangiste tango ya lobby o tchatembe ya nini o tuna ba question o ya paroisse nini o assemblée wapi papa Simon lobby Kimbangiste. Okay. Papa Simon Kimbangi Kiangani po bayi mokili batelemeli kaka wana ete asa Kimbangiste ete akoti azali Kimbangiste azali Kimbangiste tango papa Simon alobi kolo lingomba oko contredire yoza nani kolo mibeko kolo lingomba chef spirituel représentant légal de l'église Kimbangiste alobi ke azali Kimbangiste yoko boya yango yo nani ya lobi ndengwana et puis na kosalela ye publicité te papa Denis Kadima
ba prédécesseur na so ba leka total pe mosala ngo asali total mosala asali ya pole oye monani pole le non 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 na maponami oyo kimbangiste nini aleki jusque là ba kimbangiste mi balé soki kasi komi mokiri pona ba kimbangiste voter moto mais logique ya lingomba ya tata Simon Kimbangu kiangani azalaka jamais corruptible a influence ka batote opo moto wana zali kimbangisi na pesa e liste naza koya émission o na lobaki na kozala polele pièce contre pièce. Très bien. Ongana benga kai Miki Minzila papa poto to banana nte papa po nga mituni ali anga yo ka. Merci beaucoup. Nga ina mituni boy. Siko esali pe moi passe papa apote. Biso nyonso bakimbangisi to na yebi bakimbangisi belo bali influent. To zuite attaque moko tabimi pani. Capacité papa. On a nos pôles nécessaires. Merci. Dans le binako na bagi pièce contre pièce. Conseil en charge de la communication et médias. Très bien. Au lobby du Kamboya Lokuta, nga nako sa vraie version. Tata wana obino bengaka yembote monzila. A lobby boye. O mona wapi. Yedeni kadima. Yesoka salaki kimbangiste. Mbele ba kimbangiste balike bele. Corruption. Toza bato na corruption te. Baninga nanga mingi nazol ba pièce contre pièce alobi baninga nanga mingi naza pe na ba relation na mokili balobi ete bango kutu batiaki eliki epa ya papa Simon Kimbangu a recommanda ki bango lokuta papa Simon Kimbangu n'a recommandé personne aucun kimbangiste wana ezali politique ya nzambe ya kaisala papa Simon apesa kombo ya kimbangiste mon côté ba maître bienvenu bazalaki ba candidat ba maître Montana bazalaki ba candidat très influent oui ba te belé oyo ngana yebi ba papa Lebe Mupina ba candidat baleki nanga José Mandouaki la uteki Londres ba candidat ezali kambo ya politique. Ce qui est na base na yo, au sein qui m'a comme on ndenge longo bani, aux na parti politique na yo, beaucoup qui ça qui seuil na bino, ndenge seni abane ko recommander, au koleka. Bon ce que ça, aux ma kamana ça mette go papa a ko sala. Non. Oh papa le kola toza ba kimbangiste, Denis Kadima azali candidat biso ba kimbangiste na seni, d'office papa a ko recommander batu ba koleka lokuta. Rien n'a été fait. Et l'autre, mon côté, effort na yo. Pièce contre pièce. Papa wanobino benga kamote monzila. Alobi le susuboye. Kimbangi sata mon côté aleki. Le kuta mi balekaki. Mwana ya koreki très influent. Choriste actif en la personne il y a papa Diallo Meba Kalunga. Kalumba parce que na bossé c'est mon ami aussi, un grand ami à moi. District na Kasai. OK. Azam ministre provincial en fonction. Nabi kimbangiste de première heure. Aleki. Maman Lema na Maïndombe. Aleki dire que kimbangiste à mon côté. Ce que yebite papa tout na. Ba pesa yo la vraie information. N'a pas contre pièce pas mettre le côté et le kimbingi. Papa a recommandé mon côté maman. Papa l'ingaka corruption té. Denis Kadima, naza rotinda yo batu boy otia bango ba leka, opesa mo ba voir. Bongo les autres oyo azaba kimbangiste té. Bazabana ya papa té. Très bien. Bazabana ya papa té. Le kuta. Alors biso sou awa pa maman olimbe ça pona baki pièce contre pièce. Élection c'est les kambo ya mbongo. Président Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton tango yaki na Nkamba ayaki na Mosolo d'après tata obino bengaka Sylvain Botemonzila ayaki na Mosolo ebele apesa kango pona élection ba pona ye apesa yango pa papa Simon Kimbangu kiangani lokuta ba écarter maman Sidonie pour maman Sidonie molongani ya papa Simon Kimbangu kiangani chef spirituel a se retrouver dans mbongo oyo président yango Miki Minzila. Pour nani ko buka lokuta boye. Eza pasia
Papa Zako. La première dame de la belle bourrière Lingomba. Papa Zako azala kina na Kinshasa. Soki ayaka abonga bolobani ke atiki Kinshasa aye manu militari mbangu po ya kozwa mbongo. Omonaki mbongo bapeseki papa. Yo monaki yango. Mama, na bi pièce contre pièce. O répondre nga na makambo nyonso nazako po oza moto na lokuta. Nazako lo ma qualité à conseiller en charge de la communication et médias de l'église Kimbangis na cabinet à chef spirituel. Trop c'est trop. Au bouki lokuta mingi. Au kosi bandi mingi dans le pièce contre pièce. Au ko démontrer yango. Au contredire nga na makambo o nga nazako loba. Au contredire ngai. Non maman Falon trop c'est trop. Ya on le baki Bakimbangis va souffrir na bato na mokili na ko bandaka koleka olobi likambo lokuta na ye na pesi éclaircissement na pesi lumière na pesi le baka polé yango maman Falon yo ko bandaka ko yakaka so likambo maman Falon matana nkamba ngana ko tika nkamba te na mokoma ba pesi ngai na kozala kaka tango so pembeni ya chef spirituel so na bimi Kinshasa dai ba na ngasi ba kola mwana ngasuka azana deuxième licence. Donc Kinshasa na bébé na Melisaka. Tout de ba Melisaka kuna. Kinshasa ligaka soit na beti tour moke na zongi. Vraiment falon ozo mate to zalia wa to na ba ma papa ti. Ezane nkamba te. Yo mninga na tie chaussure, mninga na tie costume. Non. Nazali awa ba souffrir. Olobi likambo ya lokuta na ye na démentir. Bongo papa Simon ba pese ke musolo omoni matérialiste. Matérialiste. Papa Simon, Papa Fachi, aye ko sala propagande campagne électorale à lobby aya pe ko zoli pamboli e paiya nzambe na ye tata na ye Papa Simon ki manki ngani nzambe. Aye na mbongo ba écarter maman Sidonie yango wana na bino bakimbangisi bande kuna ngai. Tebi bino obozo pesa miki minzila ba information ya lokuta boza awa. Sito chaîne circuit na bino sito comprendre yango. Toko pesa bino na disposition à Lingomba na makambo de lokuta bozo na ngora. Bana ndako bakoteka Lingomba. Oh maman, il y a infiltration au sommet. Infiltration au sommet. Infiltration maman. Oui. Wapi. Nga. Mais c'est la kanda ya ndengo lo bakete na émission élément te que le kaete souci na bango ya la kaka ndengo utakuna. Okama raté to ya baté belé. Batu vous comprendre. Pour nini nga di doigt. Aloba na nga papa Simon banki nga ni nzambe. Au temps ndenge na ozana bo konzela ngai yoko zala kaka pembe nanga. Na tinda kayo nde mission. Makati bo sali kamangote. Na tinda kayo mission. Papa, on va respirer. Hein, maman? On va respirer un peu. Naza koya contre pièce dans le silité. Na silité. Makambe belé na makambe. Tu sais makambe ya ba tout pété. Makambe pièce contre pièce, ils belé. Mais papa apparemment pour ça défense mingi na ngambo ya kuna na ndenge mokile ko loba pièce contre pièce kanyo so na makambo papa et tout na kati. Merci. Bon papa po. Tozoli ko koba émission pamba te ngonga inanu. Eza belé. Ezali nanu pour les awana na total saki na mokili batonye so ba ko kanda biso na ebandeli ete to tibe ko koma lelo mobembo na biso ali ko butati na mboka Brazzaville nde awa lokola souci ya kopesa maboko to kutali na départ pe ya faki ba ko kende to moni pe bino na kati sali to tika kibino nde ngwana siko to kotala est-ce que to ko zonga na no mwa mokete pamba te ningo lobi ke surtout likamba ko yoka ke et ba infiltrer ba ko bimisa makambo alingomba lokwa mwana ko teka secret ya ndako na ye mais na lokuta et ça dit moi pas si kasi ce que ko kotata na biso na to zonga nanu na moi si mamoke pour na ko réveiller un peu éveil de conscience oyo papa Félix Antoine Tshisekedi après ça qui après si tata kimbangu journée chômée payé pour éveil ya conscience combat tata kimbangu ndenge to yebi yango na molai mission ya kimbangi c'est na se atango kimbangi ça kosala makambo ya sala wana te azokosala papa Simon Monki ngani makambo bino bato ponaka ye système de ponaka Denis Kadima soit disant kaza kimbangisi oyo papa Simon Monki ngana azui le devant du haut de la tribune du Saint-Temple en Kamba Jérusalem ozo bombama ozo kosa ozo lobaki papa zako
muto aloba yango solennellement papa Simon Kimbangu Kiangani Miki Minzila zaka kimbangiste te permettez sur le biawa ba ndekone oyo baza awa na nkamba so ba moninga bakanti ba zo bwaka pembeni bazo silika bazo bwaka le pembeni ngana kolobaka kaka botala ka te mabiseli na ye ndekone ya mobali bozi na ebité eza héréditaire quand c'est eza le famille pour pas bonisa lingomba ndengwana non trop c'est trop tout le c'est na maman en dehors peut-être il y a grand frère na bango ouais c'est là na assemblée nationale papa Yvon assemblée wana te mais yé Miki Minzila ndeko na ye bozi azaka na fanfa radier de la fanfa bizela la bango eza héréditaire papa Simon Zoloba était Denis Kadima Azali Kimbangi Yolbi non papa Zakonde il attaque indirectement papa Simon Kimbangu Kiangani alingaka papa Zako ces messieurs qu'il me contredise il y a tout chaque papa Zako système bayaki na mbongo bapesa système donc le système dont on parle c'est papa Zako d'après lui donc il y a alingaka papa il est azana jalousie moko haineuse donc jalousie avec haine nana tinda yo kene sala en tout cas bolim sanga bandeko bandandi nana tinda yo kene sala paroisse ya Vitry il y a 26 na hôtel caméra na maman Christine et so une semaine quand vous sembez les parents sont un peu koufi yo kene sala 26 on le balanga bongo yo ngai ko tera ngate ngai za nga oin de Dieu nazaki na mission batinanga na yemo papa Simon Monkanga nzambe aloba na ngabwe Boko taranga tena ba to bolanda bo sala émission mo ko taba commentaire bongo ye papa on va non zela na maman nazo kende nandu tant ezale belé kambo kokota malamu kimbangiste ye moko a comprendre mission na ina se atango awa ya linini parce que un vrai kimbangiste soka bi mission na ye makambo mingi ko leka ndengo lobi ke infiltration ko bimisaka ndenge ba mokili ba komona mabe ya lingomba ya église Kimbangiste mabe ya nkamba ko bimisaka mabe ya nini nkamba sali na bapona mioyo mabe nini nkamba sali na ndenge wana tozana na posa to yoka mission ya Kimbangiste na se atango ya linini kolakisa na mokili mobimba ete papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe yona kaka papa Simon Kimbangu totambola na sembo mission ya papa Simon Kimbangu tango yaki le 6 avril 1921 bandi mosala na ye permettait le 6 avril 1921 ko tombola moto moyindo alobi mondela kokoma moyindo kokoma mondele tote ya ba mokili ba comprendre biso to kozala modèle exemplaire ba elaki biso biblia na kombo ya Jésus de Rome autonome na thèse ya papa Zako 14 janvier 2023 Jésus de Rome c'est qui commerce oyeko tubele pa yanganga nzambe akamati makamano nyonso yo zalaka wapi akamati ali unazalaka na avenue Boye na lemba numéro boy aza connoté commerce ba yigale bakangi yo ba piller yo bakamati baza ko exploiter bomengo na biso Jésus de Rome Jésus de Nazareth ye wana kamati mission a pesi na papa Simon Kimbangu tombola moto moyindo libérer moto moyindo éveiller conscience ya moto moyindo lakisa na mokili ete papa Simon Kimbangu yende nzambe biso ba africain to sambela nzambe ya solo ye wana papa Simon Kimbangu oya kela mokili mboka na biso RDC yali paradis terrestre mission ya biso ba Kimbangiste yango wana to tambo na sembo bon Denis Kadima te permettez na sali publicité pour na été mais mon sala sali na ko contredire ba mokili ba ndimi ba lobi élection na RDC nenge salemi non c'est du jamais vécu félicitations et l'équipe na ndenge ya kimia au bonité ba ndenge proclamation ba résultat za ko salema soko c'était aux 8 sans parti près boko nene biso na nini sembo ya tata wana epesi nde kanda bakanisaki ko simba te surtout kaza Kimbangiste ekoleka malamu te ekoleka na tricherie Kimbangiste na motu ya institution ni wana on a vu dans les images lolenge nini ba élection na ba centre musele ki malamu te notamment binomo papa pour mon voter le même jour te voter le jour suivant parce que na ba et ça li pour les papa pour alinga si maman Fallon élection nyonso même les pays les plus la démocratie les États-Unis d'Amérique Trump aboyaka ba élection wana ba résultat oyo salamaki na l'actuel président ya bango États-Unis lelo oyo
aboyaka yango Biden autant en France au sel makuna banano yo Jean-Marie Le Pen ndenge moko le ba pays na démocratie ko le kamokini momba aussi longtemps démocratie za la kaka na mboka ba ni ya kaka o bazana opposition ba ndi makaka yo mona opposition opposition que nous ndimake bagani ngai. Ce n'est que normal. Mais ce qu'on va dire en âme et conscience aux autres, ndenge leki eza penza yango. Maman bansi osolo ba ngana so ki ba bioko belé ba pesa ki ba condition. Faut ça na seuil oyo e komi na niveau yango. Oza na parti politique na bino, boza na seuil moko e komi na ndenge ba sengaki. C'est ça bazo bosa na yango. Akoleka na yo mais soki seuil wana ndenge ba sengaki esali yango te. Yango wana ezala biso ba kimbangisi. Olungo sala makambo etali biso te toza a politique. Luka parti politique na yo. Qui nous prépare l'élection na yo c'est la ndenge nini programme c'est la ndenge tango comprendre yango to kenaki ngulungulu papa ko sala ni papa ko sala bande ko nanga papa ko sala te soko juite papa ki nzela bon papa ko boya papa je vais postuler pour être ma candidat na candidat député Bruna Boye olobini papa c'est peli tango ya ba jeune yango yo bosala to bonde la pesio ni bondeli a bénir la pesio mai kende mais wana na molimo yanto baka 100% Dieu 100% homme bon ce qu'on a molimo c'est une bonne cité au sein de parti politique mo ya makasité au sein de base solidité papa ko sala kaka miracle ba poninga ité mais tant ba koma kuna et bon wani na zuba voir non maman Fallon yo mona ngwe sala mawapi et sala mawapi voilà papa po et sala mawapi papa ko sala ngoko ba likambo ani sala mawapi nazongi na sima ndenge papa na biso akenda papa Joseph Kabila papa lo bakata mokile ko voter te suka motu na ko voter bana tata kimbango pe ba espéra ki na même suka mokile ko pona elingo lo panini suki donc akokota kati na bato ba pona ye ça c'est papa Simon Mokangani akokota kati na bato ba pona ye nzamba ba toujours na maseseti aye ya excellence Félix Antoine Tshisekedi bana kimbangi se oye mwana maile bateka ye na masesi moninga malamu na tango ya pasi mais papa c'est le banini il faut comprendre le message ya nzambe na yo et tata na yo mwana yeba tata na yo matondo mingi papa po tozali kokoba tozongi pe kaka na mission ya bakimongiste mission ya yo ngai na okimongiste na se atango est-ce que cette mission elle est conditionnée par quelque chose la mission d'un kimongiste ndeko lobiete au pesibiso ba détail wana mais c'est conditionné na eloko moko négatif ou positif si biloko ngo yango le bati yo kimbangisi au postuler sigo yo lingi papa a recommandé yo aujourd'hui papa a triché atinda denika di matricher lengai pona ba kimbangisi bazwa bolingo mibeko misala très bien tricherie kozala te tricherie kozala te tambola na sembo bolingo na yo mibeko pe misala na yo ndenge baza kotinda biso olandike bobi o ezali makambo ya molimo mais na mosuni pe le quoi tolingi bo politique tala ba condition politique ezabe mais ko simba kisite ko simba magité très bien pour le ba mari bato na politique baza to ça na ba et vous en a gouvernement mais nde za na base na yo voilà maman biso ki bakin bangisi papa dangi na tigela ke biso eloko mosusu te 3 points bolingo mibeko misala yango ne kangelo na biso yimo ka na biso alobaka na biso yango ti lelo ba papa balobela biso yango. Voilà, tu ressens on a pièce contre pièce. Mais et là on est dans ça aux élèves yango wana. On a pièce contre pièce papa. Na mon caméraman au seka. Vraiment papa, pour le bel cambo papa Diangenda. Est-ce que les loyo église Kimbongi, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial papa Simon Kimbango. Que nous sommes universels, l'église universelle que nous sommes. Est-ce que toi kotambola selon Bino, toi kotambola selon le précepte papa Diangenda te papa Diangenda, est-il différent de papa Simon Kimbango qui est notre chef spirituel? Tout est boni. Parce que les lois yon est au banenge bande ko ba ko mbagaite lokuté quoi kana sincère vérité quoi kana escalier malé malembe. Mais ko sala kata musu pasi au tali télévision mon komi balé au kili kama moko penza été les lois yo mon kili to lo bayango et comme ko pointer biso ba kimbangiste to lo bayang kamba misapi mingi to ko tambola na ma lo bay papa Diangenda te ndenge na makalo papa Diangenda tikela kité
bozali mbuta ya lingomba bobandi lingomba oyo kala boyebi mingi na mokumba boali na yango tokokozwa pole kote wana tokotambola ndenge maloba ya papa diangi na ndenge tobengaka ye bâtisseur de l'église ndenge alingaki ezelela to tokotambola bongo te kasi yango oyo makambo toza nango lelo oyo omoni nyonso esalemaka ntango bapapa batiki biso mobulu yiki kota lingombe kabona te bato nde bakendaka mpo balingaki kosalela volonté ya batata te volonté ya papa diangenda te ya papa kisolokele te ya papa dialungana te yango nomoni ntango bango bakei lingomba etikali na baprincipe wana non bapapa balingaki boye bapapa balobaki boye bandeko babi pas question biso tolobi boye problème eza ebandaka na likambo ya succession biso totiaki ye te lingomba oyo ezalaka te bovandi bosala lokola bakatolike bakolimbisa ngai to mpona chef papa wa Roma et pour tous les matières mokonzi ya sika monani biso eza ndenge wana te le chef spirituel en fonction choisit son successeur na pouvoir discrétionnaire na ye lingomba échanger te ebongwani te toza na nkamba wa mama na ebisi yo surtout na cabinet papa ndenge azosere biso na fonctionnement ya lingomba na makambo ndenge tozotambola toza kuna to na erreur te des fois vous voyez na ye boye tant azoloba na bino nalingi boye te bosala boye ekende boye ozubi bino boza kolenga mama ezakaka totambola kaka na oyo papa diangi ndatikelaki biso eloko moko échanger nango te mama Falon yoso mona te ba merveille ba grande réalisation bato baza koya meke na meke yo ndimaki lelo oyo l'état andima soki totambaki na mabe na ndenge ya sembo te bapesa biso journée à 6 avril RDC olinga te okovanda mokolo wana journée fériée chômé payé mokolo ya éveil ya conscience africaine combat ya papa Simon Kimbangu mama Falon soki tosamboki na ndenge ya malamu te l'état ko poussa na pembeni na biso tapesa biso mokolo monene ya ndenge wana bandima lelo batongela biso chemin de la passion dans frère gouvernement mama toza kotamba na ndenge elongo bani na ndenge ya sembo na ndenge ya solo bato baza koya meke ndike na ndike ebele baza koya mpona nini likambo ngo ezali awa ngai naza na kata nkamba nous recevons des milliers de gens des grandes personnalités qui viennent vers nous po bayebi ke mama ya likambo eza awa tozokende étape par étape alobaka na biso tokolokota yango te na forme nini tozokotalaka nde tozokokendele so totie elikia tokomona mpe ndenge tokolokota yango voilà mama. Mais pourquoi likambo ya ba aménagement ya faki et pesi penza et yambami pendanda ndenge sengeli te na bakimbongiste na tina ya aménagement na bango fait basali na babiloko na bango tout pourquoi yambami te to qui à l'encontre parce que là vous venez de dire que to tambola penza na kimia na sembo et nous sommes témoins faut te dire mais tellement que ça pour les PPC et retenir peu attention pourquoi likambo yango endimamité na ndenge sengeli mama institution na to mouvement na kati ya lingomba eza na makambo na yango. Merci pour la question, je t'en remercie beaucoup maman, ma chère maman Falon. Ah, merci beaucoup. Oyibi ba blogo salama o monika fanfare wana avant papa loba et nzemo ebetaka wana to te tamba telemisa papa faki mutasala ba makambo wana ba vandi ba bengana ba surveillant le kumu les honneurs oyo to kopesa na papa to bongola yango to komisa yango boye ezali arrangement ya fanfare yemo papa te obobetela nzembo boye tamba ko telemisa ngai to tamba ko telemisa ba conseil direct to tamba ko telemisa ba longani na biso songelelo to tamba ko telemisa bana na biso non c'est la fanfare yemo ko a s'inspirer ba bengani na ba surveillant to harmoniser les kambo to pesa yango boye ezwa forme oyo to pesa nzambe na biso lokumu oyo kinenge zalaka c'est la fanfare ba vandi yemo tata nzambe a inspiré bango papa Simon Kimbangu a inspiré bango ndenge ezala banzembo nyonso monaka wana bango fanfare tango pe ba vandi balobi bon ba tenu na biso autre la to tenu na biso ba musicien to bongola yango to bongisa yango ezala sikoyo boye différence emonana
bato basalaka honneur o ba betaka batamburu wana bango to tia bango balata boye bango mo baza ko s'arranger ezali bango ete ko ekangama ndenge wana mobeko ya lingomba bango fanfare to tenir bango rigueur te ko eza mobeko ya lingomba na bien bango moko non eza ka arrangement ya bango moko bato o basimaka kan major lokele ekozala boye po bango nde mona na liboso ba dirigeant ba misaka nzembo ba kolata boye o ba kolata ba cordelette o ba benga soki ba biloko na ba tsaka wana ya kitoko wana ba président olata teni ya vert soit ya couleur verte a kolata oyo ya pembe tout des chapeaux na ya pembe bango moko bazali ko bongama na ndenge na bango c'est différencié voilà mais où est le problème contre pièce tata yolobaki o ezalaka boyete na tango bango mokonde bayaka na makambo na bango ezate ke kolo lingomba labi désormais bosala boye groupe na groupe baza na makambo na bango ezala ba flûtiste tokosala boye po tolata boye na tango ya bazonneur na biso na tango to pesaka papa lokumu tokolata boye ezali bango ba surveillant jadis à l'époque ezalaka soko zali mokonzi benye bolata mama falotela on a sima awa bataka bande verte et mais ezalaka ndengwana so za mokonzi te na yo awa na bande verte na sima bande verte ozalate polele na ba surveiller ezalaka ndengwana melelo oyo ba changer bango moko ba yokana ba menage ba bongisa bon pour na forme ezala toto salango boye ba kamati ba tie bango so tout tenu bande verte bataka pena bilombo ba comme olata koyeba adhésive ezali arrangement ya groupe na groupe tu komisa ngo problème to na retenir bango ezalaka boye te tango papa non ezali groupe na groupe bazali koyokana biso to kobongisa boye to bongisa batena biso ezala boye ezala na forme boye bomoko ezala po epesa kitoko harmonie ezala où est le problème eza mobeko ya lingomba te ya bango groupe na groupe bayokani où est le problème pièce contre pièce. Merci papa. Pièce contre pièce. Makama konzolo to comité famille et tout. Ngana za yawa. Ouais. Pamba tene to kolobaka rubrique polé. Ezali ko éclaircir ndaki sa kotala bolelo yo moment falon netil kamo ba surveiller na tikala ko yeba yango te pas so awa to bandi lingomba to sabana ba série non to permettez netil kamo mususu yo balobaki. Oyo oh papa mais la beta mutu. Yekaka papa ona pièce contre pièce. Ah non, moi na wana azaki na gamoko apesi moninga na gamoko. Yo so mona honneur ya mokonza boule. Yo surveillant ou surveillante au sein na gamoko. Et ça maman falon. Mais bon, permettez maman pièce contre pièce na zagoya. Mais akokaki beke akamati apesi moninga na ye gamoko boya zaki na hote. Papa Armel, en sa qualité de président général, premier adjoint à l'époque, pas question, allez, abimissez-moi dans le yo yena gamoko obébisa, défilé, obébisa harmonie, obébisa, nenge le kumu ya papa, na gamoko, kaso choli pena honneur à papa. Obébisa honneur ya papa, même attends mon konzi ambo, kaso obébisa honneur na ye maman. Au ce moment, ils ont préparé investiture na ye lobby nega ko prêter serment. Bah chez vous hier. Cheval, Kiji. Vraiment. Ouais, pour na honneur ba bongisa ngo za na forme ya kitoko. La meilleure fanfare ya mokili mobimba. Et ça na concurrente. Voilà. Wana tozali kokoba na kati ya pole baboti tango neto kolobaka mingi il faut ko veya parce que yango na loba émission to lobela ki na tango eleki ko veya kana o etali elateli na biso na lolengi na biso tango tozali libota kimbangiste to ko bima ndako poto ke na église yo tata yo maman s'assurer que nyonso za la malamu po mwana na ndako azali ya yo kasoka komi na lingomba akomi ko appartenir na mouvement oyo azali na ba responsable wa kolanda liboso atikali susu ya yo te. Voilà. Donc si kana to bana ko bongisa pamba te tozali mouvement ki lingomba ki mangiste tozali non violent esengeli to ko yeba yango papa po nga moment falo ndendo ko koma na suka pamba te motema yako beta foto to lala na pepa to tala sacrifice o bana taki mbango batiki Kinshasa
baye mpona kokende kopesa maboko na ntina mosusu te mpona misala ya kunzulu oyo tokende komona na miso na biso pamba te toyambaki président national na mikolo eleki alobelaki biso ete misala ekosalema po tosusi ezalaki te tokendaki toyokaki ndenge bato bazalaki kofanda malamu te tokomona mpe na miso directeur national Papa Armel, oui, oui. Directeur national, président national des directeurs nationaux. Ah, merci beaucoup pour il y a Fondation Papa Simo Gimbangu na République ya Brazzaville, Congo Brazzaville. Nde angwana pe toko kende na ndenge pe sango ya récolte. Au moins tata nzamba ko kaka ma papa tango to filmaka manyoko ane longona papa Enoch. Naki na sosinga na bi ah manyoko boko ko fuzolela ngai ata moko te mi baete pour modèle ezalaki mulai. Balobi te sala makara sur ordre ya yemoko tata mokonzi ya boule tope yemoko patron ya économie tata la biso na libum papa Mbenza André nde ba kovuvula tala nzamba yo kisusi maman Fallon na se retrouver pe kana kati na délégation toki ne kopindola manyoko na yebiki na kozanga te nde yangwana papa apo toli kozonga donc ndamtsai koloba ete ngai na komi kokoma na suka pamba te motema ya na pepa to kokende kasi papa apo kolobela pièce contre pièce nini okobakisa likolo ya pièce contre pièce oyo kolobela na qualité na bino ya conseiller na kati ya cabinet ta mokonzi abule na matière ya communication immédiate na lingi makambo lokuta wana te trop c'est trop alobi mingi oyo bengaka miki motemenzila ngale bien miki minzila ah ba etu miyibi mama Fallon te na kosala mention na likambo wana lelo oyo mise tango etongamaki oyebi mise tango etongamaki mama Fallon ils ont un secret, mais les photos bimisa yango pamba te trop c'est trop. D'abord papa Armel, tant ba voyager na papa Bruce. Naza ko flatter bangote, ba kendaka na business class, to classe affaires. Oh yo billet nango ezalaka pas moins de $5,000. Na bi bien pas moins de $5,000. Ya bango moko ba futaka bango moko. Aller tout comme retour. Ba salaka aller retour ba futi billet, ya business class. First class, première classe, pas moins de $5,000 dans le lobby. Jamais. Ce qui est commis et si ka oyo ba vandelaka, ce qui va dans hôtel na ba frais ya yemonko. Pasteur mon côté, a ko pesaka ba ngombongo alo bake, zwa boye, tote tsosaki tintsani boye, zwa boye pona trans et loko mon côté. Yo ye biango. Papa Armel, tango yaka awa na Kinshasa, yo ye bi pasa akomelaka. Na hôtel somptueux, il y a 5 étoiles. Oh, yoko futa nango ezalaka prix exorbitant. Yo yebiango, chambre avec suite. Oh yo ba konzi, ba vandaka. Yo yebi. Nazo sala publicité te. Ah, tango basalaka. Akamataki kaka ye miki minzila. Alobi boye. Papa Ratonnerre, ba anti-foudre. Papa Armel kosaki. Ezalaki na prix ya au-delà de $100,000, €100,000, plus de 100,000. Et heureusement, il y a pour vérifier, et ils ont 100,000, c'est $18,000. Mais c'est papa même qui m'a dit, papa Simon qui a gagné, il prix. Papa, paratonnerre, on a anti-foudre, on a valeur, il y a 100 et quelques $1,000. Papa Armel, papa Simon qui a gagné, Tikangana qui est sala, on a papa. Toyeba prix yango za ndenge wana akei kokuta na esika oyo prix ezali nango $18,000 asombi yango asi papa vi somba asombi yango ye moko asokipe na déplacement na yango ti elongo na mikili na poto e ya awa soko yebite tuna ozo mona mama obonaka menino yo musée wana Bana ya poto, basoma plus de 3 conteneurs, il y a ba carreaux et il y a pour na musée. Papa Simon qui manque un non, ba carreaux il y a ba couleurs différentes, pas question. Nazana mwana nanga kosombela ngai. A benga papa Brice. 30 conteneurs. 30, bien 30 plus de 30 conteneurs. Déplacement nango. Ba kenda ko et puis c'est la couleur verte, nenge papa a exigaki. Ba kena ba carrière minière ba travailler yango et comme une couleur verte marbre déplacement na yango et le wana poto
beya na ba masuwa et komati na matadi ba dédouaner yango na bien 30 conteneurs maman na mutu ya yemoko papa Briswana na Brazzaville ba bengaka ye Messi nazo komisa été pour basa miyibi ba dokolo ba le basala ka bantitani oya sala na lingomba monsieur tokolo ba ezay belé ba bana ko travailler na papa depuis 15 ans 2008 bana miki des jeunes ba bana ko travailler depuis 2008 na silence ba sala ya mingi koleka kisombo zo komisa wana koleka dokolo koleka dombasi na lobi yango ah non il est qui ndenge ba na bien depuis papa dombasi na lobi koleka na lobi na yo tala tata nzambe na période asala kana bato oya ponaka et koyokela bango zuwa te so tango na bango soki basali ye mokabi na momani ni oyo mission bango ekosila mais pour l'instant baza kosala na tata nzambe aponi bango déplacement ya papa délégation plus de 300 personnes 5 mois pour venir à Toloba mais ba garçon ba pesaki bango ko louer bateau ko freter bateau monene et même bateau pe ko zonga na bateau séjour bateau 5 mois bateau balia ka misuni ba kufa kanzala te cabinet ba na hôtel moko somptueux ya 4 étoiles hôtel Plaisance bazola la kuna maman ba cabinet ba tamboli na ba gaboma ba keite na ba kunzulu bango oh l'état congolais pèse mbongo président Sassou pèse même pas un rond a pèse mbongo la marraine la fondation nous apprend que la marraine la fondation peut atalaki papa David bien ba pèse ta un kutate baza ko assister na ndenge ba yokanaki ba ko assister bango na ba makamu mususu ndenge za ko salema mais ba kamata mbongo ba pèse bango soki autant de millions de dollars toté ya ba France CFA ba ko sopela yango papa zako ah nazo ya nano maman nazo ya maman pardon aussi avait contribué pour l'église aussi ndenga ke soka mokumba ya kosala misala bana tamboli mon centre de partout kosala ki na bazako contribuer oui bazako contribuer bien sûr église baki mani totonga kati totonga ka blague à part papa zakuna pas tout faut pas pesa misolo ba ko pesa mbongo na bango si je m'abuse tu as une opération $5 opération $2 sur na sanité bas pesa ka on a osana raison mais batata wana ba lataki papa ko zangelo côté papa ko souffrir te ba peta kitolo to sepele sa tata na biso aye awa azana mboka Congo Brazzaville akukufa nzala te akozanga eloko moko te ah Tintani est déplacé et comme kuna et na Brazzaville pona nini nkamba te oyebi nkamba ka nde to yaka biso nyonso mabota bakoya na nkamba kosala misala kotonga elu selemi ya sika lelo to komi délocaliser to komi okatisa na ngambo ya Brazzaville et y a-t-il une explication la traversée wana et ça les gars pour créer émulation du temps de maman Rose Lukisimba présidente générale il y a association des femmes qui mangissent AFKI en sigle n'est-ce pas baptisé au Salima ba maman balongwe na RDC balongwe na Angola ba ke ko sala Tintani na Congo Brazzaville et le ba makite ponani balongwe ni Tintani balongwe ba ke ko sala Tintani na Angola et le ba makite ponani tant papa Armel papa Brice ba kolokolo papa Armel azali directeur à fondation ah lingomba est comme délocalisé le kuta mais na bi du temps de maman Rose Lukisimba et ça les maki ba le makite ponani ah alors que pour une pièce contre pièce ah papa Armel ya kouvana na kambate azako sala azako assurer ba azako assumer permettre va faire courante azako sala intermis à président général ya ba surveillant il faut faire na kamba asumbe azaki à cheval kamba Kinshasa mais résidence na ye Kinshasa avant na kamba seul mutafana ki na kamba comme président général ba surveillant ntimba zamato du poids azaki résident ya mboka oyo DG Chico mokonza ba SPC numéro SPC azalaka na nkamba sasa Kinshasa nabi DG Chico azalaka na Kinshasa directeur général Géry ya protocole azalaka na nkamba to na Kinshasa pona nini kaka lokola papa Armel ayete mama Kwapele président général ya AFKI azalaka congolais à Brazzaville tant Armel azalaka sala intérim problème toti kabana batu basala mosalako toti kabango basala musala soko yebite tuna soko sana information ozalo be kimbangi c'était papa
okotika biso niete okotika biso te et puis bino kimbangisi bozalaka tata wana bozwaka nini on va respirer ma falon mais non a contredire nga o contredire nga likamba bana bayambaki bana ba papa Théo papa Andy na mon Terence bomoni te ngai nde mutu na lobi papa pièce contre pièce papa Simon Kimba ngani alandaka émission na yo te soko ebakate la personne qui fait le journal papa Simon Kimba ngani son attaché de presse papa Joe Makozo tozana attendre pe sa papa ba image na yo salité na alanda yango nullement aucun des conseils directs ata moto moko alanda blo na lokuta wana te balanda yo te ki bana wana c'est grâce à l'émission na ngai ces enfants ont demandé pardon. Ils ont écrit dans la présidence générale, il y a fanfare, papa Brice, Voltaire et tout. Comment ça la amende honorable? Senga bolimbisi. Senga bolimbisi. C'est que you kende et que lingo ba bon, papa Brice va solo liabi, papa passer talabana va sali talabana. J'ai la lettre avec moi. Tant ba commis, le lendemain va tenelinga pour na boy kotanga yango. Tant ba silisi lingomba bengisi bango ba conscientiser bana ba teki bana eza likambo ya lingomba ko linga te obebisa likambo ya bana na biso basalaki mabe ils ont avoué que tolobaki mabe tengo to menacer papa mais tengo to betaye to sengi bolimbisi bana bakomaki bien avant c'est grâce à mon émission de théâtre to panzana. On va respirer papa caméraman papa Enoch Maketi papa Apo tozali likambo tata molimo santo balobi nzela ya likolo ezali pasi tala netwera kamba biso sami tuka ebele kasi nzela ya likolo ezali pasi lokola lidusu ya tonga po singa ekota ezali pasi to batela bilembo pamba tela ngongo to komi kinkengia padila. Si on peut bénéficier d'un tout petit peu morceau moko moké ya musique et autant alors après qui ça va pas donc personne papa pas moi na Koreki papa Enoch lequel a une très belle mélodie à Koreki pour et qui ça va pas conseiller net on a quatre na plateau na biso. C'est parti. Wana tozongi na kati ya plateau na biso tozali ko bénéficier na coucher du soleil au moni moi esili poko iliko kota tempérament ya boye climat kitoko tokolo ba makambo ya tata Nzambe ezali esika mosusu te bobele na nkamba pamba te mboko efandi ezali nde mboko efandi tata Nzambe mukolo supeta moni monsonto aspect ya kitoko oyo ifo pesa kaka kimia ifo soko zali na likambo na moto fo silisa yango pe biso
na ndenge to mesana ko pesa tata kimbango maboko to ko lemba te esika nyonso sanga tata moli mosanto zali to ko kende pe to ko mema pole pona ko éclaircir pe ko éveiller ba kimbongi c'est le monde entier pe ba sympathiser pe na ba ndeko yo ba indo oyo ba yebi tata kimbango ba kolandaka ye ba ko ba mai o makolekaka pa po to zali to komi na suka ya émission biso to ekochité merci na papa Enoch le ngwana papa solo na sema caméra na nzembo kitoko ba ko pesa biso peut-être ko kikisa biso pamba tezali kunga mankembo des cantiques inspirés ko takana likolo na Yerusalem ya sika et quitter là-bas na bateau et ko pesa kaka kimia pe et ko tia biso nso d'accord papa pom to comme na biso na suko ka bwana lilo bandini oyo ko pesa na bakimbangiste le vrai kimbangiste o balanda nkamba pe na baindo nyonso. Et un dernier message pe na lolenge to ko kende pe na misala ngo pe ya batinsani oto ko zana ngo mokolo ayenga j'étais qui na dirigeant balobi maman Falon contre maman Coco j'étais qui na dirigeant biso to ke ko bunda bakimbelekela biso to ko pesa ka tata ngimbango maboko na misala donc maman Falon na pas ko panda sango biso to ko saka pe na tinsani kune ko zala Kinshasa likambo mabele donc yango na nde papa apo naza pressé pamba te nzela pepa e ko zela biso nini okoloba ba point au kotia na bakimbangisi bakona na mokili mobimba balanda biyoka yokate pamba de ezopesa pasi mama moni tant tozolo baboye nazo ganga boye nazo tombola mongongo kotala ete le côté le kimingi yango zomona bakimbangisi tolanda kaka oyo papa Simo Kimbangu kyanga nyanzolo bana biso yango nde bomba melo na biso yango nde kangelo na biso toyoka biyoka yokate nyonso ya kolobana biso yango nde wana totosa kubika na biso za Leona totonga lingomba totonga nkamba Nouvelle Jérusalem nga na tondi obotondi totika jalousie zuwa ezali mabe surtout tata wana obino benga mbote monzila nazoloba. En tout cas, Maman Falon, à ma qualité de conseiller en charge de la communication immédiate, ce qui dit Kambo, n'a qu'au bandaka koyaka kolimbolaka. Pourquoi parce que en quelle qualité à Sanani? Naza sikoyo officiel. Donc, na kolingate bande konanga bakimbangiste babunga nzela. Donc babungisa bango. Ah, papa Armel. Tika. Papa Briswana, un millionnaire en dollars. On est un millionnaire en dollars, Azali milliardaire en francs CFA. Ce qui a mon papa Simo Mokiangane, a poniye, a salelaye, a sungaye, na misolo ya zanango pour na koptiape un plus. Nenge kimbangiste nyonso a tongaka lingomba. Na bien nenge kimbangiste nyonso a tongaka lingomba. Ce que papa Zubato makasi ndenge wana. Mi balé misato mine mitano mais tokolela nini tokozangeloko mon côté mama tala na yebi mingi oyo esale maka na batata wana ba jeunes wana ce sont des jeunes gens bana bambule belete sont des jeunes mais baza bato oyo tata aponi ba sungaye na moment oyo okozana zuwa pona nini soki bakina poto bangonde bazwaka mbongo baliaka yango basandi ko maman c'est marrant ça passe na maman comme ça ko yoka yango ça dérange pour nani ko loka ko troubler conscience ya bandimi et batu ko yaka pa ya papa Simon oh papa nazana makambo sina le baki on a émission yuti ko leka tozio o charge ka nzambe na biso na makambo ya lokuta papa yo ibeza boye o boyena boye to ko linga yango les sociétés biso cabinet toko tia na maboko ya lingomba pa mate to moni que trop c'est trop yo moni wa église ezali boye to sana ba infiltrer na kati biso ba po okupima Kinshasa ba to aza ko kana yo ce que to moni yebwe mais ngape na tambula na ngapa okosala ngeloko moko te pona za no pe kinwa mwana ya commune ya Matete kimbangiste papa Simo Mokiangani ngaza la pa Falon o moni ba to bazo kana nga surtout moni so na kutina ba oh nene mais oh bato baza kokananga mais bano pesanga mbote susu ndenge nini ye moko aza na ndenge oyo asimbaka biso aprotégeaka biso même maman Falon ozoyamba biso na ba émission tu es maintenant traité de tous les mots ye kutu boy na boy akomi mwasi na bango mais epa nanga maman Falon yo epa nanga ozali mwana
biloko wana kutokozwa biso na yango te. Mais batou, il faut pas le baba n'importe quoi. Pour pas décourager maman sala mosala na ona ndenge longo bani. Batou ya boyende, bana ya boye, moi si ya boye, une femme battante, courageuse, entreprenante, manager. O sala mosala na yo, oyo na lingomba na monaki mutazaki na makamongo Tetis Samba. Mais lolo yewana akei na makambo etali mosala na professionnalisme na ye azakupe ko pesa lokumu. Cette femme, cette fille, cette femme, moi si pas sa bali. Maman Tetis, tout le boutou boutou ça ko zonga Kinshasa, azako yana ba elema zo na RTNC et les cas. Azako bunda, directeur des informations Kunkuma Mengi perd son âme. Non non, je ne veux pas ça. Non non. Tetis azako forcer kaka maman Tetis. Au moins komi collègue ti le oyo, tu vois qui opportunité au Luxembourg na besoin na chaîne nationale, c'est grâce à cette fille, cette femme. Le oyo yowana na ba réseaux sociaux osako panza sango na ndenge longo bani na ba jeune caméraman bana na ngai kitoko maman bokene toujours au bosso. Nous vous encourageons les kambu ya mabe maman Fallon yaka toko limbola toko recadrer na bi pièce contre pièce na zana yo oyo ngana na lobby les cas au contredire ngana ba forme nyos yo yaka ubani obetanga point boy contredire ngai so contre o contredire te mentez, il en restera toujours quelque chose. J'ai dit. Merci papa et pour Kunzulu, vous n'avez pas mis de l'accent. Kunzulu, tango papa, bana ya koreki, la chorale des enfants qui mangissent. A pes, tu peux que vu. Le tozali vendredi 19 et qui mon koloya mercredi 17 janvier 2024, tu as 4 raisons. Papa le bac pendant 1h15 minutes sur une sanité. Papa si mon kiangani 1h15 1h20. Na maloba na ye kunzulu boza ko mona wana. Et kozala industrialisé. Ba usine za kutonga makuna e kotonga. Kunzulu ko koma mboka ya monene. Makamono se kozala kuna zambe kozala société. Zambe kozala pona babilanga. Et fungwa makunzulona bo pesa yango maboko. Maman Fallon, moi je t'en remercie. Na mon soeur Osala et na mona ki bosana drone. Oh, Maman Fallon bozape équipe na bino ya menga makimangu. To le la maman mulo. Bozali ba pauvreté, le comme na drone, bokozela biso même production n'engeza Osala drone ko traverser celui de combien de kilomètres, de mètres, et qu'il y a ni nango portée efficace, nango sur combien de mètres, sur combien de kilomètres, na évité. Il y a des images. En tout cas, pour na Kunzulu, la concrétisation de la prophétie du message de Papa Diangue na Kuntima 40 ans après, yango zako s'est concrétisé et zako salema na tango Papa Simon Gimonkiangani au travers de ses enfants, bah et tout kandande yango wana. Kanda ya makasi yango wana bisonga to bosana te to tia bango na mabondeli to sunga bango pamba te baza pe na mokumba ndenge yope lelo zana bitumba soko émission esili okomona na ba commentaire kunale kabandi ko tuka ngai kaka oyo yek pona nini otala pasi mama ko lembate ne te décourage pas Kunzulu avant merci beaucoup. Merci beaucoup na bino nyoso matondo ya mingi o bokozaka ebele boko landaka biso na nzela menga makimbango télévision biso to kokota kana zamba to kolukaka sango pona ko pesa tata kimbango maboko na kopanza sango na epe ko telesa misala na mokili mumbalo lenka ezali ko salema ya ngwande tina to kutameli awa na nkamba pe to ali ko kende ko katsa pona to tatsa na mokili ete bato nyoso ba contribuer ki na 5 mois batinda ki ba $5 ba $2 ba mona nenka ni milona elona maki bo nzambe soka sungi to ke ko kuta n'est-ce pas récolte pe ndenge misala ko tongama ba docteur ezali ko tongama ezali kaka lokumu ezali kaka ba fleur to ko bokela na baki mangise nyonso ba ko tiaka boko na kati na sani bozali ebele to pesi maman Caroline mayamba mbote to pesi papa Bekia na Satuzola mbote to pesi pe révérend Marcel Vatousidi président national mbote na bino bisika nyonso bozwami banzamenga makimbangu ya mokili mobimba bino dokola na biso boko bengaka pona ko pesa ba directive maman Fallon sika bongisi boko ba makambo ya bien boko ba fleur
esika conseil ezali boporter tata kimbango amona bino ba pe boko benga ka boko tina mama falone ekateli boye basengaki nasengaki ndeko nanga komisa na nkamba tayelanga soka komaki kombo ndenge bozosala wana botinda bandeko na bino tolesa nkamba totonga nkamba tospesa naye papa azali kosengela biso pamba te tozali kosomba bokonzi ya likolo na misalo tokosala pamba te soki totali na etamboleli tamsusu tozali te na ezaleli na evandeli na mibeko toza te na bolingo toza te na misala ndenge tata kisolokele alobaki ete mingi tokokota tamsusu na kisambeti na maboko tokopesa na misala tata kokamawa nde yango wana ezalaki suka ya masolo na biso totikala wana na menga makimbango branche mpo totala mobembo ya menga makimbango nde tomesana kolakisa bino ndenge nini ekolekaka na pepa ndenge nini tokokatisa ebale na bwatu ndenge nini tokokoma kuna nyonso wana mpona kopesa maboko na mosusu te na ye mei tata Simon Kimbangu kiangani papa apo topesi au revoir na bandeko nyonso batali biso botikala malamu.